abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'était bien, oh. Très heureux de nous retrouver encore aujourd'hui à travers ce grand magazine, le News de Star, dans votre chaîne préférée, La Voix du Peuple. Comme je dis à chaque fois qu'on n'échange pas l'équipe qui gagne. L'équipe qui gagne, c'est nous, La Voix du Peuple. Moi, je marche avec Mbedi, autrement dit 10 amat, la racine pivotante. Pourquoi pas remercier encore Daryl Diontessa au hasard prise de vue. C'est grâce à lui, grâce à Daryl Tessande, Bissonabino, tout mon année, vraiment un hasard héros dans l'ombre, au hasard derrière prise de vue. Merci beaucoup. Je salue tout le monde. Dans La Voix des Peuples, je vois Vincent Chelouezi, je vois Gosti Kambala, je vois Paroge Sayo, je vois Patrick Ngambe, je vois Daryl Diontessa. Tout le monde, je vous salue. Merci beaucoup, moi je marche avec. Et pourquoi pas remercier encore frère Rémi, au hasard Bissikamona Daryl, c'est-à-dire que Soromoni, le prophète John Gefa, en tout cas, tant au Baloselongi Boyo, mon frère Rémi Azapembe. Merci beaucoup, merci vraiment, merci beaucoup. Boyo qui déjà te cité déjà prophète Ngefa, c'est-à-dire que tu es un prophète Ngefa. Tu as te cité, tu es un prophète Ngefa. Dans l'ingari trop parce que c'est un papa au Sokili Kamouiza à Lobaka. Azara fainéante en plus you maté. Suko batebe ba sepelarane na bilum so ba kombo mo ya lango en tout cas yango bomara. Sikeye ma cheve kombo sikeye. Kombo sikeye ma cheve qui na komimisa on na mission na yo. Moto liboso ga kombo eza yo donc inspiration mo so sikeye. Rondon de kei. Pour le so kei, je sais ni même kei o ya sikeye, il faut pas kei. Ils sont bon. En tout cas yango na bo déjà prophète Gefa. Juste prophète Gefa to bandi déjà. Juste un mot gentil na ba on se ba Hollanda biso va disposer temps et surtout bah autant bah Monica prophète Ngefa ba bitolanda moi mon envers bango yo sala ba internet nyonso pe internet nyonso ya monde nzambe apambola bino toza sima peuple prophète Ngefa za sima peuple za prophète du peuple soki likambo ezali na kati ya mboka na koloba pe na kobondela pona mboka ba nyonso bazolandela émission yo nkolo Yesu Masia vraiment apambola bino asunga bino tozali ensemble na bino tokotika bino mokolo moko te kola pambola bino. Merci beaucoup Kolo apambola bino au salabie makas. Tout ça na prophète Ngefa en tout cas nos 5 ans la bino nebo vande vraiment très confortablement na ba frotter na bino bolanda mission parce que to remet un peu ko toucher moi mingi place belle to remet un peu ko toucher et au salabie makas bolanda pena émission on a bokebi vraiment. Merci beaucoup le prophète juste avant tout que na base de démarrer to mec un peu ko lobela ba réalité ou isolé sur internet. Tout isolé sur internet et tant que posa mosala nzambe éducateur de masse oyo peut s'appeler makanisi oyo ko songa baninga to tu comment en internet ou ba tu ko publier ndeko journaliste papier mboma ba tu ko publier na bulumbu wana to ebité si c'est vrai ou bien ba masqué ou comment parce que na ningezo kende zo sali moi participer soni mingi na ebité conseil ni oyo ko pesa ndeko marchevêque Otobenge épiscope mokonzi soki omoni Bible zo ebisa biso na Galates 6 verset 3 si quelqu'un pense être quelqu'un ou élevé il s'abuse de lui-même. Omoni biloko zo na internet nous condamnons ça avec l'efficacité parce que na mokanda na Ephésiens chapitre 5 verset 11 nous condamnons ça. Alors omoni ba journaliste ba homme politique ba pasteur baseur nyonso bokeba amour moko sale makate ke mwasi libanda yo libanda botiena yimo oya mona motakala moninga ezali ba tactique ya démon ya diable et puis bato mingi basala ngo bazaka mibali ako se masquer na komo ya mwasi ndona elongi ya mwasi mais azali mobali parce que a suir yo abebisa yo na biloko wana soki ndeko journaliste asala ki biloko wana vraiment azali marié azali père des enfants mbala sima azongela yango te parce que ezali malamu te pe bino bato oyo bozo sala yango bandeko po bebisa ba réputation ya bato oyebi Bible lobi
Galate 6, 7, c'est que l'homme aura semé, il moissonnera. Et ça, bien té, dans le monde qui on plaira. Parce que na quoi que na mutambo wana. Moi si moko na Amérique, toi moi si ton nani, abenga, to ba comme ça sonne, abi rentrer à la chambre, le ngwa bi la manga bi yo. Di boma na yo ngana moto na nzambe yo, moto apelenga nuli fobo. Ngai pasteur pona bilongo la bilamba nga, po mo na fumangani nga. Yango sali bon. Fumangani pa mo na moto yonso. Alors ceux qui ont été faibles, na mona ki basali pasteur mo grand pasteur na Lyon. Un grand pasteur na Lyon. Hein? Bah l'accès biloko nengona mutakala na ifu mongani na libanda ezalaki malamu te. Et nous condamnons les tels actes et nous condamnons makambo tout zo condamner yango po mbala sima esali malisute. Ouais. Merci beaucoup Tomegi un peu ko fongola. Tomegi un peu ko fongola to lobela par réalité mususu. Merci beaucoup on ezaki juste ces conseils au prophète apesi l'équipe mondiala to suis parce que sali biso pe pas si mingi peut suivre ma cassi ça les bisous n'a pas si ma cassi mais c'est le journaliste les autres bisa bango bo mo kile komi na mabe tango ba mbwa bazo betaka basi ki makembese mikolo nyos bango balobela kango te basi ba boy mibali ba ko ne ba mbwa mibali pe bazo boya bisiko ba déception mibasi ba komi ko tamola ba mbwa na banyama balobela kango te pourquoi komi pona ko suivre moto ko bebisa mutu papa réputation moto basomba kango te est-ce qu'on déconne à Zali vraiment à bon de l'ensemble parce que tant qu'on a mon qui yango na commenta qui yango te et ça n'a pas na moté parce qu'il est parent il est marié et Zali malamuté peut tu ko bala sika ko risque moi si mo so kana moté maté di bala ko kufa et Zali malamuté et bato sa biloko ndengo wana pour ko baby sa répétition de konabino yeba été aucun péché ne restera impuni oyebi pe Ézéchiel chapitre 20 verset 20 lobby. Et lobby que l'âme qui pêche c'est qui mourra. Mais babso azolo moi si a sali bongo a publié bongo parce que ndeko bali na moi si mususu. Mais ça mabe et ça bon et ça moté manae et ça obligatoire gars. Ba so biso de verger bango to bala bango. Ba so biso de verger bango na vie to bala bango. Ba so to vivre bango na vie mi ko bene ma classe to bala bango. Et ça makambo yaka papa. Les kambo yaka so ki babali yote azuma sino amoni comportement libala les ali comportement. Libala les ali lo yengete. Oye kokai na yango ozala kimia ngana na mwasi nga pesa nga motema kimia mama Brigitte azali oyo même ndinga rumuna abritaliza ngai te apesa nga kimia même mundela ye ata mwasi ngo na kolinga lisute parce que na mwasi yo koki na ngai na ndenge na nga ce n'est pas une obligatoire to ko bala ba shuna rambote ba dingwe te ba John Sinate yo lobi yo ya bi yo mama na yo e bembe na yo et là on est ko manakati wana non. Ce qui a ça qui on a tika ipé ses chances yo pensa ba s'empêcher to bala mobali na yo est-ce que c'est obligatoire c'est ça merci beaucoup to menge pe ko fongola moi li solo moke to menge pe ko simba to menge faut ko fongola li solo et kambo ya mboka ya Monesco to tu ko mona Monesco awa wa mboka na bino bozo boya bango bolingi bo kende bolobi boza pays souverain et tant que bato na mboka kuna na pas ne pas ba ko kufa aussi la te bino bokomi boboya bobi Monesco bolingi suna mboka na bino te boza pays souverain. Mais monsieur le journaliste, oui, gouverner c'est prévoir. Oui, pays moko na monde Monesco azwa ki mezate. Oui, pesa pesate. Mais ngana mona Monesco ngweza ilokola union mo basangana pa ko tshaka moto na mboka ya bato bazo matière premier. Je te donne un exemple. Ça soit bundi guerre awa apesi kimia Monesco azala ki wana. Monesco azana na Bangui. Est-ce que Bangui qui guerre ici là? 2. Savimbi na Eduardo Santos. Babunda bitumba titi Monisco azalaka wana. Kimi azalaka te? Tango Angola bengali ba Monisco armée angolaise azui kimi komi na kati na Angola. Na Congo plus de 20 ans Monisco azali awa bato basilaka kokufa te. Bato cheni ba mission mbala na mbala. Moi je suis d'accord avec le gouvernement. 1 million de dollars par jour. Mission le plus coûtant du monde, c'est le Congo démocratique. Beni, Bazoukou Fami Kolonso, Boutembo, Ndenge Moko, Goma, Ndenge Moko, Okenakota Kiksangani, Ndenge Moko, mais rôle na bango ezani. Kaka na moi 3 jeeps bazo sécurité à bateau ta na mboka na bateau bango pesa sécurité nango, il vient pour exploiter notre richesse. Mais bino pe boza mesure te à sécurité na mboka. Soki batiki monte ko bimeko suka papa. Même soki Kabila kei. Pouvoir monsieur goya siko ka bozo bona.
parce que pouvoir Kabila ezokende oyo koya mususu linga bozo bawana non yango moni Kabila mona kete monisco akende nanu atikela biso mboka ndenge Angola bango bakendeki pe na effort bana Congo parce que tokoluka kosisa ba guerre wana mais na pouvoir Kabila te yo mona mboka bakubomaka bato kaka mikolo nyonso et puis avec machette na mbeli au moins ba bomona lisasi papa oya mbeli ezaka pasi mingi koleka quelle torture mais ils sont là qu'est-ce qu'il faut bazaka para kozaka basi ya bato bana na biso kozoma matière première na biso donc on va tchaka kimia te ndo mo bazana kimia ni batia Tshisekedi de pauvre Tshisekedi beta meeting ao babengani bango MONUSCO azalaka combien de morts salemaka bango bazalaka ni eloko nini MONUSCO apekisi to tueri to massacre moko apekisi bango bayaka na retard na minduki na bango alors ça sert pas il doit aller banga biso bango bakende annulation ya alliance ya Palou na kati ya majorité bon ba ko soutenir Chadarité bon na ko bimisala ko moko sikoyo ba se retirer na bango bon mais c'est le journaliste na sepelaka no mingi archevêque mais ngana benga Makaiver parce que Makaiver azali savant moko boye oyo aleki ba savant yo soko boye sala mukili na yo na sepelaka na mituna na yo omoni pouvoir yo stock ekoyaka to monaki pouvoir na Mobutu bakoya liboso bayibi 2 mois Kabila zokeni Kabila ko sobo kondu ko na bango te qu'est-ce qu'ils vont faire ba soutenir ki yango na tango so Kabila ko tikala po bazuba poste ne basaka alliance tango ba monike makambo simbité tozoke na makambo mosusu parce que à bientôt le Congo sera libéré comme moi siko tuna ki nazo bimisango siko yao Palou amoni mosusu abimi homme fort Palou amoni abi eloko to soutenir to soutenir 2011 to yi makambo elekaki 2006 to be makambo elekaki so to continuer peuple congolais ko biso na mabanga peto ko zoela ko sala kati nango te Palou abimi e ko zaka Palou ye moko te ba plateforme mingi côté papa ko bima loka Palou abimi o ka bati ya ko bima o ba ko bima ebele parce que nini ko dissoudre ya pouvoir ezala kandenge wana Palou abimi lelo parce que majorité a pensé que le comme na Palou azali to ko soutenir to sala kati ya lelo boy mais ba critiquer bango lisusu ba ko critiquer bango baza boye ba ko critiquer bango tant que critiquer bango Palou peut critiquer bango ben tant on to critiquer bango to ko koma wapi to ko na polololo ba ko polololo comme si ko tuna ko polololo oyoki ba ko kusuka na polololo ok Makaiver moi suis moi ko polololo mais en tout cas est-ce que tu peux ça confesser on n'a pas démocratie l'homme est libre de faire ce qu'il veut. Il n'y a pas la dictature de la démocratie. Annuler l'alliance n'a pas. Annuler yango. Mais ça qui fronde de côté ne sika basani. Palou amoni fronde de zo ke geste de même. Awsani akosebi akomi benana. Ba ko be ezaka Palou te ba ko bima ebele. To tika na 2 mois élection ko kutu ezate. To ibele ko so le kakati yango. Okomoni loko ko leka. Abimi na ye. Ko bana ko bima na Palou ko kweyo so FCC yango wana. Otolobi nango Boko Bolololo. Boko Kolololo. Bolololo. Merci beaucoup. Tout ce qui est awawa. Tout ce que mona makambo ya ndeko na biso mwana mboka Koffi Olomide. To meke pe ko fongola mo dossier wana mo muke. Maki to zonga pesa na kati ya politique. Koffi Olomide leki na émission na tshilo kole. Batuni question à propos ya machine à voter. Alobi ayebi yango te. Ayebi yango te et puis bamboka loba ba RDC ça bamboka oyo te bakoki ko meka ko sala ba essayer wana ba machine à voter mais azalaki mo mboka wa pesa vinaye mais on dirait comme les problèmes akasi omoni monsieur ce qui te dit démocratie il faut liberté d'expression ezal liberté d'expression ezal ngana mona un journaliste a fingi Trump alors bi mutu ya Trump et ça la raté mais bakanga était il est aux États-Unis d'Amérique ozomona na mona mutu azokoma akomi journaux na ye azo critiquer Trump alors Trump azali bato balingi basi ebele azali mayele te azokoka moyen ya ko gouverner États-Unis d'Amérique. Mais Trump azongi si kaka na ba écriture lobby j'ai étudié dans les plus grandes universités du monde et j'étais un homme d'affaires, un milliardaire. Je suis capable de soutenir et de diriger les États-Unis d'Amérique. Mais comment qui va premier ministre il y a formation non. Koffi azali congolais. Après sinde opinion na yé. Sur machine à voter. Même nga na France na mona teke ba voter na machine à voter.
na mboko ya ba démocratie o ezoko ba France ba Chine na machine à voter te na mona na ba Allemagne machine à voter te États-Unis Amérique na machine à voter te pourquoi kaka ko ça l'essaye awa na Congo otoyebi de la technologie ezali évoluer technologie ezali ko mata Kofi n'a pas fait du mal pour célébrer mission non tala bon matsa mutu musu na place pour matsa été. Est-ce que comme les problèmes non problème ça déjà problème non c'est ça déjà ça déjà un problème parce que pouvoir ce que comme ça les émission na ba RTNC qu'on fait un problème mais qu'on fait un problème ça y a pas si liberté d'expression na yé opinion na yé même les loyo ouais raison na zolo baké ngai na ko voter Shadari opinion na yé mais bah ça les ouais raison les loyo ba émission bata mboka ya bolololo ce que parle l'ingolo bakeno pouvoir en place lingi ouais rançon non ouais la personne opinion na yé hein est-ce que batake ouais rançon Kofi a personne opinion na yé mais les loyo ba comme hôtel mais Kofi même Kofi oyo na 2011 kiti oyo même Kofi même Kofi mais bango kiti oyo wala Kofi azaki mabete il faut dire la vérité on ne craint personne parce que nous tous nous sommes les Congolais mais Kofi a lobi boy batala na kiosque oyo basaka na RTNC makambo ba lobaka yango pour bataka bango wana te. Donc, il y a deux mesures. Hein? Mais Kofi n'a pas Kofi a meneur d'opinion. Hein? Kofi, ce n'est pas un petit monsieur. Hein? Le lot, le Sundu, comme ministre, il a écrit à la Sénégal. Kofi, pas comme ministre, parce qu'il est à l'université. Hein? Mais qu'on salaire la mission, qu'on menace à Kende Wapi. À Kende Wapi. Kofi, on a mon côté, c'est Kofi Omoni. L'Isanoya, Tchikoloti, Gelonkem. Hein? Mbombilako, Bote Masanduk. Frondondo, j'ai dit Membo. Na 2011 il était nzembo na esclave. Est-ce que na banzembo na totoki wana na banzembo na tant que prophète est-ce que moni ngalobi ke no kombo na ezotanga makoleka Jésus mais Kofi a monté diable comment kombo na otanga makoleka Jésus hein ezali lokola Matthieu 6:24 hein montakota manzira mi balete hein Kofi yango tuzo comprendre Kofi yango te là où il y a Kofi ni comment na eleka Jésus est-ce que na lobi hein ce qui n'attend yo kombo ya na Pérou na bisayo baluki parce qu'on touche place on touche raté on se toucher Jésus même Macaivel to ko beba na yo na lobi yo kana na Pérou ko ba péruvien ba bi Kofi na tuni yo na Chine na Pékin ba kuna ba bi komba Kofi on ko tamo sa place on tira te pour nani nako balukela ye parce que touché Jésus hein nako balukela ye comme on a le ka Jésus ko le ka Chine nana bonde na Kofi ave otanga makole ka Jésus e ko tanga manini Jésus est comparable. Pour les problème c'est mboka. Problème c'est comment on a adopté solution à Congo te. Hein solution à Congo on appelle ça Jésus a confité. Confité pe yo lembe seke yo ba ici pour l'exibat. Kito ba kito ki yango ba luki le lot. Yo pour lembe seke confie. Oh, yo comme on le Jésus, ya solo penda. Ah yo za mundo wapi. Oh, tala ma confie ça ma mususu. Hein? Tozo ndimela to ka mo to bongso mo nzela yo bebisa suna ka mona suka. Oh, on yo confie boy ko. Comment on est les gars, Jésus dit ouais. Merci beaucoup, merci beaucoup. Papa. Voilà pour faire. Akolo besu ko fi angote na chukwan. Ata comme Jésus na muta toucher comme Jésus ta moi sinanga to kabwana. Jésus muta pesa voiture, Jésus muta pesa veste, Jésus muta tambu singa, Jésus na sanga mukona sana. Ata moi c'est mabana kenda na tikanga na Jésus. Tamara. Merci beaucoup. Le prophète John Ngefar. Au télémena caméra wati. Yo boya caméra. Caméra le 29 ba betele maboko. Na liboso tanga mataki ba wololaki ye tanga lobby lokola za ayebi koloba a lobby ba betele maboko le 29 la meeting ba ebisi to limbisio yo po limbisi ah Macaivel tika makamwa tala oyebi pour na shida zo Jésus ayaki na stratégie ya kolinga Jésus ko pesa ibizi attention na moto soko uti ko tambola biso janté belé e ba moto na tongaki yo Caméra n'a pas chaque tâche d'un pignon. Ngala au Cameroun, lobby caméra comme président de la République. Moi, je ne peux pas n'avoir Cameroun. N'a pas caméra comme président de la République. Parce que vous avez un grand jockey. Au moment où on a demandé à Wolola qui est, et tout le monde a dit mais c'est caméra était. Parce qu'il y a du colo, il y a quoi ça caractère d'écoute. Il y a un art de parler. Pacificateur. Tu n'as pas pacifié ni. Na comme musubo tchaka bato pacificateur a pacifier Kabila a pacifier Mende a pacifier Paulinga Koiti a pacifier Congo te ba comme musubo tchaka ngote papa ba pesa bato lokuma pam yango to lobi boye basangana bazala bomoko na bolingo ba traître bazala te au cas ya trahison contre na kasi na kati nani opposition kozwate ba caméra quand même on dit mieux quand même na te caméra il y a toujours un bon discours
Mimaki, à quoi qui a dit ça? C'est Kamere. Hein? À sa stratégie. Hein? Public, il y en a bêtillé, ma beaucoup. Malgré les bandes de Bakoya. Combien? Bateau de ça de Marty. Public, moi, Ndambo, Pamba, Équateur, Bayaki, wana. Hein? Kisangani, Bayaki, wana, Bandu, Bayaki, wana. Parlons de Ngolobani, t'as oublié que public était. Parlons de Ngolobani, c'est-à-dire que Peuple Plaza. Alliance Makaiver. Alobi, oh, bateau qui plein, messieurs. Oyebi, Kinshasa doit 35 millions d'habitants. Mais ça, c'est 120 000 habitants dans le stade de Marty, au sein de l'autre côté. Au stade de l'autre côté, 35 millions d'habitants dans la ville de Kinshasa. Mais Marty a 120 000 places. Ça, c'est 120 000 places et sali de l'autre côté. Au côté de Marty, nous avons gagné, non. Hein? Au Zamona, on va y aller à Kinois, Ndam. Hein? 100 000 comme qui on a, 50 000 comme qui on a. Mais tout le monde qui est arrivé par rapport à Ninga Moussoussou, opposant Moussoussou, mais tout le monde qui est arrivé à Félix Tshisekedi, des moins Ninga Moussoussou. Bah, PC comme tout Boïka. Est-ce que Ninga tout le monde est là? C'est quoi comme Boïka, ils ont expliqué? Donc, il y a une makasi quoi. Bon, nécessairement, il faut dire la vérité. Tant que Moïse Katumbi a appuyé Tshisekedi, tant que Bemba a appuyé Tshisekedi, Kamere a appuyé Tshisekedi, Fadi Matungu a appuyé Tshisekedi, c'était opposition unie, tout le monde a changement de Makam. Tant que candidat en commun, parce que là, on a quelqu'un qui donc FCFC a mis ce candidat en commun, Moko, Chadari, Binobo, Moko, pour sa confrontation. Ce qui est en 2011, 2006, nos positions, nos pouvoirs, candidat Kabila, nos positions, 10 bateaux Boko Katana. Alors, le problème est Zanine. Tant que si makanisi bolingo motako sauver muke Congo à part Bemba à part Moïse Katumbi ezali Tshisekedi parce que asalati azali fresh bongo ezali vide. Caméra pour pouvoir papa il pas stratégie même troisième le bien l'autre côté attaque kilo et le bien l'autre côté to chanjaka yoka il faut changer le pouvoir na système na CV quand même ça plus que le propre CV le bien l'autre côté ba to bazo gouvernement bi CV na bango zani o bazo gouvernement bi ba généraux musu baza ba ebi koko na lobby na ko linga ite za na ni caméra peut-être parce qu'il n'est pas congolais aussi sans Burundi il faut dire la vérité ba chine ba nationalité sans Burundi il faut dire la vérité on ngo ba ni caméra d'origine azali Burundi ba n'est pas Kuruji zate alors Kuruji bango kaka na Congo nous ne refusons pas mais to pe chance na mwana mboka to pe chance na Tshisekedi na mosina mida yo mona ngoka contre mosina mida yo contre mona to boy président ko kota aboto la biso ma bisita bakeni to boy makamba Saddam Hussein mwana mobuta zaki ata kuti mama bana ina minduki aboto ni mwasi okay soko zongo beta mwasi zo azongeli to boy makambo wana to boy intimidation au nom puissant de Jésus nous refusons ozomona to boy biloko wana ozomona basi ya bato banani to tangi kombote to boy biloko wana alors deux to pesi chance ba pesa chance na Tshisekedi yo pe Tshisekedi ba bengi fashi ozala makambo bino baluba ta tukunyata bango na kayasi okonyata mutu na kayasi te Congo ezelinga eza libération eza libéré na libération Nzambe aponaka individu alingi pour asala papa aponaka individu alingi pour na sala mais to boy bayokana plan de société na bango ebima ba biso plan de société na bango makambo na bango po ete Congo yo to kwesina motambo oyo lekili bosote ozomona c'est ça le problème dossier à Moïse Katumbi na kata New York ba conseiller makambo on nini ba se retrouver na même hôtel au président de la République azalaki Joseph Kabila ba conseiller makambo et puis tout moni maman wana même o banda ekoloba makambo ya ba collabo wana maman Brigitte comme on a maman Brigitte Mavinga asali même émission pour de mentir en OK ezalaki bongo te ezalaki bongo te bango bazalaki te que on a États-Unis ezalaki na Bruxelles église na sortir quand même bango ba meke un peu comme masqué en juste pour bima kene ba conseiller Moïse Katumbi que ezalaki na New York azalaki na même hôtel oyo président de la République Joseph Kabila azalaki bazali kana biselo ko moko Congolais beloko moko na politique bazalaka ba diversaire non les ennemis il faut qu'on y ait yango na négociation mobuta négocier na Kabila le père na lutinique na poète noir ba kutana ki basolo laki ozomona mais pour baloba ke Kamere akutani na Kabila non Moïse Katumbi akutana hôtel ngai nazali Saint Thomas
na moni yango te na mona na miso pona ndima parce que na bi internet ezana makambo ebele lokuta na bi internet makambo ya ko masquer information mingi internet ya mabe mais na bi yango te mais soki ezali vrai to mabe motayi bi yango nzambi wana ko commenter te na suki wana prophète John Ngefa na yamba o mi met fois oloba Félix Tshisekedi alia mbongo ya Kabila oloba yango oboya Kamere oboya Moïse Katumbi étranger presque bango wana okomisa Jean-Pierre Bemba lelo oso totali bié bato oyo boya nde bazana katsa makambo wana o bazana procédure normal o ba okende o ba ko tshali baya po ba kende ba oyo yo betela tolo awa balongola bango est-ce que tokolo ba lelo oyo le prophète John Ngefa azangi mutako voter non au moins ils sont le côté na polémique ngana boya bango te ngana lo ba vérité si vérité ça que non Félix c'est que d'aller moi aller Félix na bien corps ya père na ye poisonga awa bato ba compliqué yango banani ce n'est pas gouvernement et sa famille Tshisekedi monseigneur na bango ndeko na bango papa lek na bango za monseigneur ba kende na pa président Kabila après ça pour rapatrier et bembe wana combien de mbongo oyo alia ebele Tshisekedi oyo azana mwana bakuta na Kabila le père Kabila le fils oza président de la République bakuta na oyebi na président quand tu entres là-bas il y a des caméras bazozwa makamonyoso président de la République ozomona wana tant basoyi na Kabila papa atuni pa ka premier ministre batie premier ministre tant Kabila tikaki aboya bi non ça akende bamona kiango tant azoki mbongo 2-3 fois repesa pona oya papa na ye batu bamona kiango il faut dire la vérité yango moni Tshisekedi de père alobabu boli ya mbongo mais bon voter bango te parce que mbongo a république allez moi na le kinzela wana c'est la réalité non ne mbongo Kabila wate kangane mutalete eza ba pasteur ba politicien je te dis la vérité ba mona ko clarté ba ba mona ko clarté papa clarté lo ba sala ko lo hotel ba mona ko clarté ne pour lera ba tonga ka pe bonga mais ne ba tonga ka yo ba bin ba sala ngana ko te ba ni ba betanga fimo ba kanza sala ko lo hotel c'est que yo poza ka muta côté kuna ba nini mana lo ba ma vérité muta côté ni ngata muta côté kuna yango za ba intouchable lo mo ka bongo papa muta côté kuna na ko lia manga na mungu ate mosi ya kote kuna na ko tambola kare to carburate muta kote kuna na ko fana so na muta so de matisi ozaka ya kote kuna na zate na yebi bango te ba likita la ba kene na yo se na te na zalaka te na yebi bango te na sangana na bango te na sangana kaka mbala moko to mibale oyo ba pasteur sangana ka mais ba ka ba mbongo na denosa ka wati na pisaka bino te na misino na baka o ba kabola ka ba mbongo ebele awo na salaka o li apela na lia te na bimabo na bisi baninga yi bozozwa mbongo ebele oyo et peuple donc il y a un stade de Martyrs beaucoup d'argent bimaki ba pesi moto moko 2 millions 500 000 200 000 500 000 nabi papa basai na nzambe koma bozoteka mboka Kongo to na patrie mosusu te bamisu bafinga ngai bashasa ngai ngapi nazongi na palais na sala bango kanai nini na bonde nzambe dernier mbula na stade de Martyrs na sala bango mama na kanai bona sa bango bato fo mama na mbula donc bo chasser ngai pour la vérité oyebi ndeko na Bible zo biso na kati ya mokanda na Galates chapitre 4 verset 16 à cause de la vérité je te venu votre ennemi motonyo sur la vérité bato balingaka yete ozomona ba chasanga ko la mbwa bakalanga bakoboma ngai mpo na yebisi bango ngai na kodénoncer no ba pasteur ba pasteur sont les experts du monde bozo mbongo lelo to suki wapi ngapi na ibo kwa bosali ngai bo likambo to bengi président premier ministre bango to bakena mose bokela yoso bo ngazo ngaka na temple église prier na binzambe so na za mosali na yo mbule panza bango papa eleka même 10 minutes te likolo yindi tu na binzambe tindika biloko papa na ba monseigneur bokele yale mbangu na ba évêque mbangu ba compréhension mbangu chance président ya kité ozomona naza moto ya côté wana te naza moto ya côté wana te na yebi pe batu wana te na kopelaka na bango te prophète John Ngefa azali prophète du peuple na sima peuple or aussi héros oyo azali dans l'ombre oyo akufa lobi c'est le peuple qui gagne toujours John Ngefa le peuple qui gagne pona basala ngai loko te na mosali na nzambe so okangi ngai ozu problème na nzambe okangi ngai ozu problème na peuple congolais okangi ngai ozu problème na diaspora parce que nazali ni intérêt ya bango ni quoi na anerte yebi ngai te nakende kosala kuna ni papa soki nakei aner na komi na oyo kri na bimbisa sikoni na kokpolo lolo
Merci beaucoup le prophète John Gefa bokoko lolo ndenge tozoloba soki ozokanelanga oyininga ibaka ke okoko voilà en tout cas to swango so mo mtu mo bo atonga ko yebisaka okolo voilà oui ça va Makaiber on l'endeseke dans les larmes merci beaucoup le prophète John Gefa oui comment Makaiber ça va de ça va donc on lobi ko lolo la kisi yango pe moto yo soko mo mobile na yo komi ko so bizeti akokolo lolo so pozo ke langa likunya okokolo lolo ouais bilo basika maya sike bimi merci beaucoup to be dans solo ya machine à voter on confie à minga machine à voter 21 candidats la présidence 21 candidats mais na 21 on a 18 au baboy machine à voter 18 au balingi machine à voter 3 kaka au babi baza prêt même na machine à voter mais tant bon 18 au baboy mais pourquoi tous mituna intérêt eza nini na corner nanga à garder toujours machine à voter c'est ça tous loba la voix du peuple c'est la voix de Dieu quand le peuple bazobo ya likambutika intérêt pour favoriser Batonaï. En 2011, les députés belé dans le parlement ba voter bangote, baza nommé. Même en 2011, les belé baza nommé. Donc intérêt zali parce que avec machine à voter ba ko misa bato bango ba dingi. Ba député na bango, ba sénateur na bango. Alors tant opposition à lobby que tobo yango, ya yuka batu. Pourquoi nanga dingi ko misa ben de 100 à élection avec crédibilité ben de 16 ans so na Congo ponani. Atika yango oyo Kofi amemeli ngambo yango wana Kofi a dit la vérité eza même nga opinion na ngai machine à voter on a ile kate eza machine à voter on peut pas misem soupe o ba lobby pe bien la machine à voter le roi ba mama chala mona eza pour la fiabilité na rapidité na lobby ya moto chala mona ko bisanga lelo chala mona moto PPRD cofondateur PPRD chala mona zali moto misi banzembo belé ba élection soni chala mona tanga nga musicien mosusu apa tchala mwana moto na bango clair ebani à part tchala mwana ebisa moto musicien na bidi pour machine à voter peuple le pour machine à voter papa oyebi gouverner c'est prévoir quand le peuple refuse quelque chose tika yango parce que détenant du pouvoir c'est peuple mais peuple a beau tricage a voter bato na bango na âme et conscience basa ila bango ba intérêt na bango pas na bolololo et maintenant sur l'élection ça té est-ce que tu as aucune transition? Ouais. Non. Alors, place où on est à moins difficile, je ne crois pas élection, et qu'on a 2018, mais tout ça la transition. Sans Kabila. Mais transition sans Kabila, si quoi on doit respecter la constitution. Un peu à Kolobaboy. Il y a respecté la constitution à Kotiate. Mais l'article 70 négociation, c'est Kabila la transition. C'est ça le problème. Que le président de la République laisse en fonction jusqu'à l'investiture de nouveau président élu. C'est là l'article 70. Pourquoi on a la constitution? À côté de la constitution, parce que c'est la prorogation, à côté tellement, il y a un toi qui a le beau sabot raisonnaka. C'est que vous posez un débat, Kabila ça toujours na poste. Mais vous posez un Kabila il y a poste. Il y a poste où babo ya machine à voter parce qu'il n'a pas papier. Bah c'est la pression parce qu'il n'a pas papier. Parce que sur le lobby pour trancher zanango. Élection ça été c'est na mbongo etikali gouvernement appuyé bango ba sabilo côté. Gouvernement est boy aide extérieur pour songi. Ba pesi ba maniko dicter no tobo yango. Yami balé mbongo pesa seni ezate yami ça dans 2 mois. Seni ko salani. Yami ça to na décembre machine oyo peuple telemeli yango pour poser ba telemeli yango. Ça ne passera pas. Na tango ko salani. Tokotonga susuna. Tango mbongo. Na conclave. Yo kana bisa yo papa, tokotonga susuna nini? Na deno mususu. Donc il y a une transition. Mais la transition on a sans Kabila, c'est impossible. Bande ko ngai parce que Kabila lobi ngana respecter la constitution. Naza mota Kabila te, nazo loba vi mi be odo fungola bino. Na bangani. Na bangani. Na banga loko te. OK, mota ko banga ko lolo ti. On se comprendre. Alors, tango ba bon ngana respecter la constitution. On va respecter la constitution na tchéité. 3 mandats. Mais si koyo tozimbongo et ko kite poto sala ba élection oyo il faut que na prolongation na transition ngo siko to ko sala ngo ndenge nini bango ba ko posa transition sa Kabila yo kango bien ko goleka transition sa Kabila alors soko yena minduki ko nja coup d'état na coup d'état la Kabila na basoda minduki akobeta akozonga le président à dessous du parlement à dessous du sénat à dessous de tout. Donc un état d'urgence a nommé ma gouverneur nyos ma militaire et mboka et contre état d'urgence. État d'urgence peut pas longola dans 5 ans.
Pour avoir l'état d'urgence, c'est 5 ans. Attention. Hein? Là, il y a toujours président de la République. Oui. Alors, le coup de respecter la Constitution. Il n'y a pas de faute, il y a faute à gouvernement, il y a un si tu respectes la transition. Transition, on est dans président. Bango bata FCC, il y a majorité président. Bon, na président, gouvernement doit changer. Opposant au gouvernement pour préparer l'élection libre et démocratique. Gouvernement Union nationale, donc opposant n'a pas de pour préparer tricherie à la tête. Le gouvernement va changer bidon autour ici. Kabila va tourner par l'article 70. Il y a constitution parce que tu respectes la constitution. Tu as ma constitution, qu'est-ce dit l'article 70? C'est là maman Alikam. C'est là maman Alikam. Hein? C'est là maman Alikam. Hein? Parce que la stratégie n'est pas mettre en place pour quoi y a dans l'article 70. Stratégie, monsieur, égalité parce que Kabila, je te dis la vérité, rien que la vérité. Je répète, élection de 2018, parce que moyen, ils ont une société. Au tango, tu as 6 millions, il y a effectif. Il y a 100 prêtres digitales et dans la Katassini. Il faut l'angola. Fiche électorale wana basala mosusu et qu'on a combien de mois yami balé machine à voter qui n'est pas imprimé par papier et qu'on a combien de mois yami sato transition qui sera président de la République bango batan pe na zonga isu bagoloba oui nous avons respecté la constitution 2 mandats ça renouvelable une fois et si tu respectes Kabila à côté à terre Chadari Otobengi Dauphin Poussin Yewan. Oui. Dauphin Poussin. Dauphin Poussin Ndakala et puis les sous-sous, il va bien en haut Dauphin Yewana Abimi. Respect na futur président. Les caméras, comme il n'a pas passé à voter dans le temps. Futur, mais pourquoi ça peut Dauphin Mobimité? Mais Ndakala m'a Abimi. Bah, on va gagner. Bah, on gagne, papa. Tala, bah, mon gars, et Tumbelenge. Bokane lenge tumbelenge. Et soit bino. OK, ngana mota peuple, na mota opposition, na mota pouvoir. Peut-être tout na gombo. Te gombo, boyebi makamota. Oui, gombo place la liste. Mais na bi gombo, na bi tikana lobako, gombo na beta ki tolo pasa mwana Congo bakange illégal. Il fallait kufela makambo Congo, kufela kamba centrafricain. Yesu mosusu yewa. Akufeli mokili innocent. OK? Akufeli mokili. Hein? Akufeli mokili innocent, akufela kamba Centrafrique. Alors, soki to se peka na bemba parce que to batiki patriote. To mona mutu moko soki ba terroriste ba kange ba libérer ye, président de la République ayaka na tarmac na kufela ko yamba ye. Parce que peuple congolais, tout aki to le tête to se peka na ndeko akanga maki akomi quand même libre. Hein? Ezai pona boye pa makambo na bango te. Yebe gombo ngaka pe makambo makasi. OK? Ozomona, to continuer to kay kotoy. Alors, au moins bango bango quoi l'article 70 l'article 70 c'est juriste bango professeur na bango université à droit c'est là le problème nous refusons les bains de sang bato bakufaka mikoto na babeni na Bukavu tokende élection moko apaisée élection moko libre démocratique peuple ba choisir ba vrai bato na bango non voté et koza kimi na mboka so ça limité. Merci beaucoup, vraiment nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Juste une dernière question au Nazo Tunayo. Prophète John Ngeffar, na lingi au réfléchir au pesabiso makanisi na question où il y a ba combattant. Tout est comme on a ba combattant ba télémela ba politicien na biso. Mais tout ce comme on ba image tu ko tambola ba combattant ba commis derrière d'autres tout le monde on le rôle ba garde du corps. Il y a Moïse Katumbi na Bruxelles. Ba on est ba ça la sécurité à Moïse Katumbi. Bazaki na sima bataki na église bangonde bandai ko kowe bazo batela Moïse sécurité est-ce que ba combattre ba bosani objectif na bango ou bien bazana raison bon ndeko archevêque Makaiver na kolobelo ko moko boye moto ambongo moninga na ote c'est ba combattre pe ba na lobi moto ambongo azali moninga na ote yo ndimangai papa hein ministre moko na tanga mobuta botraki mwasi ya musicien moko ya munene ya zaiko mwasi na ye il est là kufite hein lelo je sera balade à cause de makambo wana hein moto ambonga moninga na yote ba Moïse Katumbi ba tout à tout ce sont les gens qui ont payé la République hein
Il était le gouverneur le plus riche du Congo, région probablement le plus riche, qui vendait les or, les or, les or. Robi bien ba pied mboka. Bato ba pied mboka oyo to na passe ba Moïse ba na kati. Mais les combattre baza simana bazo mettre. Eza choix na bango, c'est ça que nous déplorons. C'est ça que combattre. Na boy ba problème na ba combattant. Ba combattant ba lité mingi pona mboka oyo. Te. Na banga ba combattant te. Mais ba combattant ba lité mingi pona mboka oyo. Ba combattant non, ba ebele ko bazo sala. Combattant so appuyer Moïse Katumbi te, il y a des combattants pour appuyer te. Mais na kozong sa bango na nzela. Hein? Pour ça quand c'est ba onde ba modèle. Ouais, ngai na kozong sa bango na nzela. Ba combattant ba baboy bato ba piller mboka oyo na ba milliards ba mbongo ebele parmi bato so ba 5 Moïse Katumbi na kati parce que yende moto bani ko teka ba iranium biloko to ko pesa mbongo ba pourtage na ba konji mboka oyo mo lelo so ki ya baluki ebele ko nya baluki pa luka comme président mais si bato ninga bako prier bango bato ba tie économie ya Congo à genoux hein tanga nga compte ni ya Moïse Katumbi na ba banque na biso après to mula recherche ya mboka ezana ba étranger ba Belgique, ba France, ba donne ba mbongo na biso. Oya biso moko. Hein? Eza choix na bango to na démocratie ngana ko talika mona te na boy na zala o ba bengi frondondo o to bengi na ko lolo na suki wan. Merci beaucoup, vraiment nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On a évité le prophète John Gefa numéro de contact ba nous ba na besoin na yo ba contacter ba zonde. Moto ali ko contacter ngai liboso to tia mboko na maboko na nzambe. Tsoki nzambe te nous ne pourrons rien faire. Tozo mona ba je moko to leka na demo etikali eza mawa. Oki mima bino na internet olobi ka ma ben internet ba kangio. Ba che ba vidéo ezala gâté parce que nous avons donc ba ko lolo ko toza la liberté d'expression. Ouais malamu kamati. On m'a dit na la France na ba Belgique ba pays nyonso développer bango luka makambo. Bino ko nezali papa. Hein? Et quand tu as la déontologie, tu as la émission de fini mototé. Tu as l'opinion de yo. Mais comme tu as tout cela, tu as aussi ça. Mais tu as passé à Kokololol. Au moment où lobby boye, il y a mis balé, tu kendeli bosso, tu as la simazonga moto. Peuple congolais, tu as tu kende wapi. Lelo na kotangela yo zoa 10 ans. Auto leki na élection oyo. 10 ans au Sénégal est dans l'autoroute. Sénégal a un aéroport international. Sénégal est comme la capitale à Dakar, au Kokiko Banga modernisation. 10 ans passés dans l'élo. Mais Bango Sénégal a Ngouba et Pamba. Bana richesse. So que la Côte d'Ivoire l'élo. On va envier la pototé. Côte d'Ivoire est une guerre. Ouattara contre Gbagbo. Au convier pototé. Mais c'est le Côte d'Ivoire sur le moni bango, basé na richesse na bango zali cacao na café. Soko que na Congo Brazzaville, babuna ki tout mana suba. Moi j'étais là Congo Brazzaville qui tout partait. Le lokende na 10 ans passés, on a monnaie ça soit tongiango. Mais na mboka na biso Congo, to na cobalt, cuivre, l'or, mabele, pétrole, zinc, uranium, nyonso ezali. Mais tel en a 10 ans, mbongo ekena maboko ya bato. Ce sont les gens qui ont payé la République, ils ont pillé. Moïse Katumbi parmi. Ceux qui justice internationale, ils ont dit que ça mboka ba kozwe pa ya Moïse Katumbi kozonga. Hein? Ye wana bozo appuyer sim. Hein? Lelo bozo lebele moto malamu. Tango azaki na MP. Asala makambo na ye. Yo moni gouverneur ya province. Otiki mboka na okena Kivu ko pesa don. Ba million olongo Équateur, mais c'est plus qu'un premier ministre. Mbongo ngaba na ko wapi? Mbongo matière premier. Est-ce que mbongo wana bato batonyo ko borfele pas ezali basuma bakiza ko tonga na Congo te. Lelo yo asali mayela pelengendu. Ayelo mayela lifobo. Hein? Lelo ay mayela poloso. Hein? Lelo azozo esprit na bino. Bande ko na ngai. Nous souffrons au Congo à cause de la batouana. Au bas mbongo ya mboka. Bako tiango na ba banque extérieure. Banque extérieure. Yoka richesse ya mboka. Na économie ya biloko mi ba différent. Ay développer mboka